Mbote bandeko balandi ya les avertis na kati ya émission oyo bosol na bonzambe nde bozotala sikoyo awa tozali réellement en live ko ça l'émission oyo na ba onions tout ba kozala connecté soit na les avertis émission oyo ko localiser sur lobby na kati ya bosol la politique comme d'habitude chaque week-end tozo sala ba biloko onions tout pourquoi puisque to lingi réellement to ya ke pa na bino na temps réel pour ko pesa bino basango oyo za ko te pa en kolobwebi. Ça fait quelques semaines awa toza ko sala émission na frère Alimia n'est-ce pas donc on a cadre ya émission des avertis na kati émission des avertis o batali yango na noté boko ndeko tala yango oyo bazolanda biso bota na kati ya les avertis boko tala yango pe na kati n'est-ce pas ya chaîne ya ndeko la biso Alimia kuna nde toza ko traiter réellement ba thème moko historique ba thème oyo za ko sala que to expliquer bino masolo maramanzambe bandaki ndenge nini par la grâce de Dieu tozo continuer je pense to comme na 6e ou 7e numéro tandis que continuer yango bozo mona pe que beaucoup mona mona zali rare na kati ya bosolo na bonzambe to na kati ya les avertis c'est normal puisque tant to ça projet moko bongi to kenango to pesango élan avant to entamer na bakamusus comme d'habitude nzamba sa biso grâce à ça liyo nanga ingolu ya ko mona réellement mukolo ya lelo mingi balala ki lokola yo hier mais lelo bazana na bo moité mingi ba la muka ki lokola yo lelo na tongo mais lelo bazana na bo moité c'est pour dire que eloko nzamba sali pona yo ce n'est pas que yo zali plus meilleur que bamisu bazali banda kuna et zali bongote mais yo zali pe muto lokola batunions tout ça pourrait aussi n'est-ce pas que zoyo et quoi pe que zoyo liwe que zoyo likama pe que zoyo accident quoi pe que zoyo nzamba sali vraiment grâce à pesio réellement bon moyi yango to ali ko pesa na maboko na yango to na émission to lobi to bengengo reconnaissance. Pourquoi on a bien appelé ça thème donc la reconnaissance puisque je pense que ça thème moko il faut interpeller moko na biso makambo nzambe to kanango liboso na bino to kanango réellement na ba façade belé mais je pense que façade ya plus meilleur ali façade oyo eza ko réellement ko interpeller yo mutozo landangai ceux qui ont mutu asika na kati ya les avertis ko s'abonner ceux qui nzambe a touché n'est-ce pas au s'abonner ceux qui nzambe a touché donc à cœur n'est-ce pas au partager émission au pendant que na osalango partager donc pour nangai na osala musala oyo réellement pour ba obaza kolanda ata oza mutu moko zolanda ngai tikala wana tina suka émission to kosala au moins 30 à 45 minutes avant que to banda réunion na biso et banda kana 21h donc le temps na osala émission to ali 20h12 na montre na ngai mutu o akoti na kati ya émission na tangu to daza koloba awa tikala place ozali nzamba kozanga te ko pambola yo et puis ba obaza kolandanga soki oza koyoka son eza koyoka malamu ou pas ko toujours kosala biso signe et kozala malamu mingi yango na sengi na yo oyo koti sikoyo onde na lobika ka bomeka ko partager n'est-ce pas émission oyo kozala malamu po nzambe azwa lokumu na yango vraiment na ko bondi l'avant que to banda kolo to commission pour la tanyons oyo oko passer na biso muko lelo to sengi na yo autant biso par ton esprit afin que nyonso to koloba et ou te pa na biso te mais ou te pa na yo to réellement na maloba oyo pona ko pesa réellement en plus na moko azali banda kuna nyonso ali ya moyini satan ali ko anéantir na kombono Yeshua na liko senga bolingo na ope manu etambusa biso afin que yo o le biso na kati ya loba oyo puisque je sais que c'est poussé par l'esprit qu'ils ont parlé de ta part. Tika ete nzambe yo lobela biso na mukwalo na kombono Yeshua nde to sengi boye. Amen. Voilà. Reconnaissance. Et ça li terme moko normal hein, terme moko vraiment normal au tout peut-être à recopier sa réponse sur na tuni reconnaissance et alinini. Je me sur la ça peut être réponse mais je pense ceux qui nous ont interpellé biso ezaka mingi par rapport à couper sa parole oyo ya lingi na mutu oyo ya lingi na tango oyo ya lingi yango c'est important ngai tango na azui message oyo na bina na mouvement liboso pona pesa na bana nzambe reconnaissance ali ezali sentiment ya kozala redevable c'est-à-dire ceux qui mutu asali likambu okomi na sentiment wana kozala redevable c'est-à-dire ko ndima koloba ke oui mutu wana
asalaki nga likambo yango tobengi yango mpe gratitude, c'est-à-dire moto aza reconnaissant aza donc azali dans la gratitude, c'est-à-dire moto ali reconnaissant ali moto aza kondima, n'est-ce pas, bolamu oyo moninga asalaki ye, moto aza pe reconnaissant ali moto oyo ali kondima bolamu o nzambe asalaki ye. Yango vraiment tokende na tout donc tous les deux angles, angle ya nzambe na angle ya biso bato mokili, puisque reconnaissance na kati ya mokili est important, pe lokola est bien importante, et reconnaissance est importante ya nzambe. Bible lobina sur na kati ya livre ya Luc, na kotanga rapidement na chapitre 16 verset 10 c'est lobi que donc Luc 16 10 c'est lobi boye, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire na kati ya version sous balobi boyena bandeli, celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand, et celui qui est injuste ou infidèle bien sûr dans ce qui est très très petit est injuste aussi dans ce qui est plus grand. Et likoba ani ekoba awa ke mutu nyonso oyo na tango oyo aza kolanda ngai okomona ke makamingi tozoloba awa ezali vraiment par rapport ya yo mutu, puisque ndenge boyebi mutu aza composé na corps, âme et esprit. Mais corps na biso ezaka na tendance à koza makasi koleka ba esprit koleka âme na biso. Pourquoi? Puisque corps na biso yali confronté, n'est-ce pas, na batan, yali confronté na ba attaque, yali confronté na moi, yali confronté na mbula, yali confronté na nzala. C'est-à-dire corps ya mutu ezwaka façon mususu par rapport ya makamutali ko vivre. Exemple, Moutoua ça comme mener vie na bien, tout ce qu'il fait ça réussir. Moutoua n'a pas tendance à cause un peu rajeunir, mon akaza même ça mukolo melongondiri ça va, si soit ça moi nzambe bien sûr. Soit ça mukolo au monde toujours ça va, au monde que même façon ya koloba, même façon na ya kolata omona kuza mutu moko aza dépassé te, mais mutu oyo aza na makambo ebele na kati ya motema na ye to za ba difficulté ebele mutu ana pasa ka pe na mo ndenge moko boya kozala ya ko bomona batu mususu na ba âge moko boya ko mo changer. Pourquoi? Puisque tellement amoni akomi na ba âge moko kazo koka susu vite et akomi na o to bengaka motema mabe par rapport à batu mususu dans le bi ezali baka eza bunyos tout bon eza bon te bali baka oyo to moni na kati ya mokili awa. Ça dit une personne oyo a vivre na kati ya mokili pendant longtemps et que Monique makamnyo sto bon ce qui po azwaza ko zoyangote akomaka un peu haineux akomaka na moi esprit moko boye misu akomaka ba akomi trop sensible sur le bil kambata muki akomi songo munene misu pe akomaka trop, je vais dire trop incompréhensif to incompréhensive na makamoko songolo par rapport ya ndengazali yango azoko ba que non est important qu'on comprendre que soki nzambe asalio grâce ya au comprendre makambo ekuza malamu yango atsolobake mutu aza fidèle to azali juste na makambo ya mike akozape juste na makambo ya minene. Soki lelo mutu akabeli eloko ezala muke ezala munene, soki déjà ozali juste to ali fidèle na makambo ou bien reconnaissant, je veux dire na kati makambo o mutu na pesio et kozape reconnaissant to reconnaissante na makambo o ya minene. C'est pourquoi c'est important to comprendre boye nzambe aza ko pesa yo message o lelo pona ninde ko ngai. Nzambe a copié ce message de l'opona au comprendre l'oko moko. Nzambe a lingi yo ozolandangai au comprendre que Azan a besoin au pesaye, n'est-ce pas, fidélité to pesaye reconnaissance na yo par rapport à makambo za na mokili awa. Parce que mokili ezo toza ko passer ba moko très très capital, ba moko très critique à mokili, to passer na ba moko réellement o sala ke ba komi, n'est-ce pas, désemparé. Maladie oyo ya Covid et na kati ya mokili awa et ça pas même une année mais est ravagé 4 coins du monde. Pourquoi? Puisque batu ba pesa ke like na makasi na bango. Batu basaki reconnaissant na mbongo na bango. Batu balaki reconnaissant na ba chef na bango. Batu balaki reconnaissant na je veux dire na basi to na mibali na bango. Batu basanga ikoza reconnaissant na Nzambe. Nzambe aza capable de changer situation nyonso to mona lelo pourvu que biso nyonso to mikitsa pa na ye. Bota la kati ya
na kati ya Exode tango histoire ya nini ya comment dire ya bana Israël tant bazo bima na kati ya boumbu na Égypte pour kende n'est-ce pas na terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord Nzambe ki na ndenge calme abisi Moïse yebisa Pharaon abimisa bana nangai donc abimisa ba peuple na kati ya Égypte. Alors Pharaon so gandi bakane facilement anga mona ba plaignyo so na te anga ko souffrir te mwana anga ko kufa te to bana ba ko kufa te puisque Nzambe azaki préparer te ke asala mabemba la moko to apesa passe na kati ya Pharaon mais apesa ki n'est-ce pas donc auto bengi ultimatum c'est-à-dire alobi que na lingi na sala boye yebisa ye abimisa bana ngai. Alors, comme Pharaon a boyaki, Nzambe siko asalaki nini, Nzambe a frappaki. Eliko banini, Nzambe a frappakande na sima, après action ya mutu, après réaction ya mutu, après attitude ya mutu. Yango yo mutu zo ilandanga na minute, je sais que tu as beaucoup de problèmes na kati ya vie na yo, mais na sa ko senga na yo boy, ba problème na oza nango, eloko moko te ça impossible pas Nzambe. La Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ceux qui croient na katielo comme quelconque nzamba ko sa na yango. Mais ceux qui to tie likia na makasi na biso, na mbongo na biso, na bandaku na biso, na misala na biso, to kozwa eloko moko te pourquoi? Puisque nzamba sa capable n'est-ce pas ya ko ote ba biloko nyoso ozala ngo na mukolo moko. Pe okamwe uteki na likolo kiti na se. Boni ba obas bazika kana nini na kati ya États-Unis tango ba avion et côté na kati ba immeuble. Muta ot na kati ndako na ye totala ba documentaire wana alaki mwasi na ye calmement alaki mobile na ye calmement alaki ban na ye calmement akei siko wapi na musala akomi kuna avion et beti na kati ya tour nyonso tout écroulé muta kufi. Et mais il y a des gens qui ont n'est-ce pas donc survécu na kati ya attentat wana. Et liko bakeno Nzambe abattre la kabiso par rapport ya ce qu'il a avec nous, c'est-à-dire par rapport ya plan na ye ozana na biso. Ce qui Nzambe a un plan moko bona yo, Nzambe ko sala ako battre par rapport ya plan na ye pourquoi puisque avant que makambo Nzambe abongisa ekokisa na kati ya bomo na yo, so ekokisa mina nute Nzambe ako permettre que liwa ezwa yo. Et mon abat mususu na kati ya avion et s'écraser bat nyons tout ba kufi me yeka mtabiki. Et ça ezali kaka miracle te mais ezali plus Nzambe mukolane esenga kiteke mutana kufa. Parce que yo ozo landangai malheureusement oyebi suka na yote ngape na sa koloba malheureusement na yebi suka na ngate yango to sala kandeni comme to yebi ba suka na bisote to sala kanini to bi pesa ke pa Nzambe po Nzambe za alpha omega ça dit alpha puisque abandaki mokili omega puisque ye mutako suki sa mokili donc ayebi ba vie na biso ndenge zali depuis siko titango to kokufa du e bongi to mi pesa na ye à 100%. Alors, ce que fidélité, fidélité, il y a comment dirais-je, reconnaissante, na tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Olamu qui est par exemple, olamu qui na tongo, okaimo mutu pasi muke, mais lorsque vous vendez au kanga mutu pasi sili. Ça la reconnaissante nango. Ou bien soit, olamu qui na tongo lelo, oza malamu ti sikoyo. Ça la reconnaissante, c'est que Dieu a fait pour toi. Alors, ce qui est que non, pour la reconnaissance, que non, ce que vous avez mounene, pour na peut-être mounene, ça peut dire aussi que aucun amusala, ma pesio promotion, mounene. Non, c'est pas ça. C'est qui est grand, ils allaient plus marambo tout le monde à rater. La paix, la joie, l'amour, le sentiment d'être réellement un enfant de Dieu. Ba patience oyo ke non ata mutu asali ndenge ni meyo zaka patiente na ye amour ata mutu asali ndenge ni mabeni na kati ya bomo na yo na bomo na ye et donc et pas na yo oza toujours na bolingo na mutu wana. C'est que Yeshua dira aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce qui mutu asali rempli de fruits de l'esprit mutu wana za plus heureux que le mutu sana ba million na kati ya bandako. Combien de gens bakufa batika mokilio batika ba millions? Combien de gens même qui azaki na bon mengonyon son a succès na gloire mamiche singa na kingo akufi? Combien de musiciens tout ba musiciens mondains OK ba azana succès mondial mais amitié tonga ou bien Amélie Kisi pour akufa? Pourquoi? Puisque bazangi kimia. Mais pas na yo kimia et cause alelo kwa muke.
mais pas Moutouana qui me zelo kabunene. Ça dit c'est pour dire que non, il y a Bible na kata Luc A que non, ceux qui tu ali fidèle na bilo ka mikete, ya minene peut oza fidèle na ngote. Mingi bozala ndangai peut-être oza makamsus o penser que na vie na we sale mais sale maraté. O komi indifférente vis-à-vis na Nzambe. O komi ko boudé Nzambe, o komi ko tchola Nzambe. Okomi ko kanisa ke no yonde ozali n'est-ce pas mut oyo aza ko pesa Nzambe donc ba mitindo ozomi ko sandeko yeba ke bomo na oyo Nzambe mutu asimbi yango toemba katolobaka ke no il tient le monde entre sa main. Imagine-toi na yosko ozali même pas na munene na fourmi par rapport surtout tali comparaison na mokili mobimba oyo mais Nzambe ayebi yo même na kombo na yo soki yo mi pesi na Nzambe à 100% komona ke ta vie sera réellement entre les bonnes mains donc du Seigneur. Totangi muke na kati ya parole awa. La Bible na kati ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 le Bible. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, et le cognon c'est ko elekela yo na kati ya mon frère ma sœur. Rendre kaka grâce na Nzambe. Ah, na kobeta sete na koloba bandeko. Fin de l'année comme koka. Mingi ba pesi bango be ba enveloppe. Tu as un message au chaque fin de l'année pourquoi to lingi bo comprendre makambo yo. Le na so na ndeko na to lobi ke no mbongo ngope eza mbongo na ngate to kolobela ngo tikan. Non, to lobi boy. To ça côté abino évangile. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Surtout que comprendre la vérité, ceux qui n'ont pas encore connu la vérité. Yango malgré mbongo za mbongo na yo moko, ozo pesa pengate, ozo pe mbongo na ngate mais ça côté ayo pourquoi? Puisque na lingi o comprendre makambo wana. Si tu veux aider quelqu'un, ezali droit na yo, ezali posa na yo. Mais ko aider par commandement te. Ko aider te puisque tu comme na 12e mois na le 31e jour, yango de faut ko aider puisque faut ko yana mbongo pa Nzambe, ce n'est pas ça. Na bi ke mingi bosi ba enveloppe pour la fin de l'année. Mais est-ce que vous pensez que mbongo yo ko pesa wana Nzambe mutu akozwango? Nzambe akozwango te. Ata ba episimino ke ba kosala makambo musala Nzambe, Dieu n'a pas besoin de ton argent, ma sœur, mon frère. Dieu a besoin de ton cœur, de ta vie. Ata makambo muna ki pasi na kati ya famille na peut-être ane perdre bateau peut-être na kati ya famille na ane oyo beli makasi rendre gloire ou bien grâce kaka na Nzambe puisque ya yebi ce qu'il promet ya ebelo ko ni osala pona yo Nzambe akelaki mokili par année te akelaki mokili par jour. Alors ceux qui yo oza ko landanga comprendre lokoyo Nzambe sala biso grâce mikolo nyonso. Si on a besoin de kumisa Nzambe, ko zelate ke au sala 31 donc 31e jour pour kumisa Nzambe. Si on a besoin ko sala Nzambe, ko zelate ke non comme les 31 sikoyo de na kota veiller tout ça, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nzambe a besoin aux la permanente liboso na ye. Et c'est important de comprendre makambo oyo. Ce qui total nakati même nakati Ancien Testament au monde dans la Chronique chapitre 16 donc 1 Chronique chapitre 16 verset 34 le Bible. Louez l'Éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours. Nyonso o Nzamba ko sala na bo moina yo. Ata balongolo musala kumisa Nzambe. Oui. Ata ozangi mbongo kumisa Nzambe. Oui. Ata ozangi biloko kolia kumisa Nzambe. Oui. Ata ozangi libala balobaki na ba prophétie que année 2020 aussi la te ko bala to komi sikoyo donc le 20 toza date ni sikoyo le lozali donc le 19 décembre 2020 et quelques jours pour to comme le 31 décembre au komi désemparé puisque on dit que mikolo komi na suka est-ce que libala ngata kuta rapide na ko bala la moita oyo ata nyonso wana kumisa Nzambe. Pourquoi? Puisque miséricorde na ye eza ko durer likolo na yo. Mingi babalaki bakufi après libala. Lelo na nazo na okanza ndeko moko mwasi tozali na kata na kata Kinshasa azaki mwasi ya ndeko moko boye andai koyemba donc na biso na kata groupe moko. Garçon alingaki mwasi na ye tellement.
garçon azaki na vie pe kaka ya koluka luka asali effort azui mwa mbongo na ye abali mwasi na ye asali pe mariage après quelques mois boye mwasi akufi. Quelle souffrance, quelle souffrance. Peut-être que vous avez une situation où tu perdre une chair, bien tu peux perdre plus cher dans la moyen. Ou tu peux perdre peut-être moi si, ou tu peux perdre peut-être mobali, ou perdre peut-être moana. Dans les copeso parole que non. Kubisa nzambe na toutes circonstances, kubisa nzambe na nyonso, kubisa même na ya koyemba malgré que donc au kufeli. Naza ko mona bana oba kufeli ba parents na bango ane oyo. Beaucoup misa nzambe nango puisque nzambe ayebi pourquoi est-ce que faki ezala bongo. Nzambe asala makamnyons tout na temps na ye puisque chaque mutu asala mokili asala ko la montre, chaque montre ezala pile na kati, chaque pile wana ezali na temps nango durée nango ekubela na kati ya mokili awa. Ba montre ba ko sala ngo mukolo moko, ba pile ba ko sala ngo mukolo moko, mais so ba tie ba pile na kati ba montre wana, botandi ba montre wana bozonga après 6 ans, bo mona que misu est tellement qui déjà après deuxième année. Pourquoi? Puisque chaque eloko esabi na kati na maboko to eza matériel, eza na durée nango. Ndenge moko pe nzoto ya mutu ali matériel, eza na durée nango. So nzamba permettre que na vie, to na kati ya famille, bozu problème ya maladie, problème ya liwa beaucoup misaka nzambe. Ya moni psaume kuna lobi na 35 à lobi boye. Psaume 35 donc 18 à lobi. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Malgré problème, zo mungongo ganga komisa nzambe. Malgré la situation ça qu'on traversé, il y a une bengi reconnaissance. Puisque c'est que toi tu trouves petite chose et peut-être et pas mutu ce cause à grande chose. Dans tu peux donner exemple, il y a kozana kimia na kozana mbongo. Et ça deux choses différentes. Mais mutu azana mbongo azangi kimia, asa plus malheureux que mutu azana kimia mazangi mbongo. Toloba nini vo mekutu donc au lieu li pana kimia que au lieu musuni na problème. Donc moi je pense qu'il est important de comprendre que makambo nzamba sala kabiso apesa ka obo moy tala yo moko banda ane estilaki OK combien de fois na hôpital peut-être banda ane nyo sala mi oyo aux même pas mort de tête. Mais il y a des gens qui souffrent. Bota na États-Unis comment ba kufi na corona oyo lokola ba nyama. Tout wana interpellé nous bande konangai et ça très important. Tout ça la reconnaissance à ce que Dieu fait pour nous. Tout ça la reconnaissance na ba bien fait na ye chaque jour puisque eloko tomo na kate bandeko beaucoup ko sous-estimer on ndenge bolingi mais grandeur nango okomona ngo un jour. Mutu oyo bakata ki makolo nda koma kolula makolo nyoso azomona na nzela même ya kotengama koma kolula komona vraiment bato basana makolo puisque lui n'a plus de jambes. Mutu oyo batobola lisu tangu akoma borgne na lisu moko omona akoma kolula na miso na mona ya minene to ya miketo ya rouge amona misu kitoko tagutu asana misu ça dit tango ko perdre le kondo omona donc bonheur nango omona importance nango mutu o azanga loboko des jours ko comprendre que non loboko na ngai ya gauche ezaka malembe mais ezozanga ngai. Bande ko comprendre makambo yo nzambe azana besoin tout la réellement reconnaissant na ye. Merci bandeko, merci nzambe azana besoin boza réellement reconnaissant na ye. Toza na kati ya psaume kaka awa tozi psaume chapitre 100 verset 4 totango rapidement tolobi. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. To kubisa nzambe na ba cantique na ba louange to célébrer. Chaque fois, d'autres gens nous demandent, nous posent des questions pour dire mais to kubisa wapi. Ndeko, tango ozana katanda kunayo. Même devant une personne,
ozokumisa nzambe na mongongo makasi oza koyemba, tu fais réellement ce que la Bible nous dit ici. Tango yo oza moyembi, tout le monde est là na kati ya réseaux sociaux, ah comme tu peux même chanter au poster no peka nzembo pa batu. Pour pas partager na yo et sengo oza na kati ya motema na yo. C'est-à-dire mutu faut ça une personne o nzamba kela, aza mutu oyo azali doté na esprit nzambe. Or, esprit nzambe ezaka na relation permanente na nzambe. Alors, quand tu as la relation permanente avec Dieu, c'est ce qui fait maintenant que non, makambo nzamba za ko salela yo, les gens ba mu la foule, la folle, mais yo kaka mutu zo comprendre makambo wana. Il y a important tout ça là annexé pourquoi et que ça que va se poser des questions mais qu'est-ce que ces gens ont pour te communiquer na bango ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est important tout ça la reconnaissance et pas nzambe na ndenge moko pe awa tozo mona na Ephésiens 5:20 lobi rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Yeshua. C'est-à-dire te rendre continuellement sans repos. Sans repos. Nabaki ne bandeke to totalata na ndenge ya mokili. Yo mutu o basali saka mingi soki oza reconnaissante te batu bako pesa o bakombo. Bana koloba na okeno muto yo azali soit ingrat, muto azali soit donc na motema donc mabe, muto azali donc socialité, muto bana pesa ba kombo moko bo azali kokana na attitude na yo. Yango c'est important comprendre que na kati ya mokili exacto benga société, mutu nyos tout azali capable ya ko jouer rôle ya mala muto ya mabe par rapport à ce qui est dans son cœur. Mais ce soit oza mwana na nzambe et que muto asali sa ko tel ka moke kobosa na yangote. Et ne pense pas que ce qui muto salisi yo sali sakabatu oko mapesi ko neti komimoni nzambe, non, c'est pas ça aussi. C'est-à-dire muto oyo baza reconnaissant envers ye a satandaka na ngote azelaka ngote et yaka automatique. Yango c'est important. Ba yebisa ote ke non ndeko il est le faut comme nzambe, non, il faut yomoko ozana eloko na kati ya motema na yo na kati ya âme na yo ke faut comme nzambe. Et c'est très important. Message na ko pesa ngona yo muto zo kangaye na sali na pesi ba message na bandeko belé pour la fin de l'année na linga ki avant fin de l'année na cadre ya émission bosolo na bonzambe muto azana besoin ko passer na émission to sala ngo jour moko tant to sala ngo peut-être live mais et vous asko na activement ya bosolo na politique na chaîne wana to sala ngo live. Moutou a besoin à participer à l'émission na kota la peut-être entre donc le 30 ou le 31 mais ce que dans repère c'est une heure après numéro ezana na boko maso ki moutou a besoin de participer à l'émission, c'est-à-dire soit pour na kopesa mbote na bandeko bien soit pour na kopesa témoignage par rapport à ce que Nzambe a ça na kati ya bomo na ye ou soit pour na kopesa ce que Dieu a fait dans lui na kati ya bomo na ye boza mal bienvenue na kati ya émission oya bosolo na bonzambe. Pourquoi? Puisque tu as besoin de faire participer bino bandeko bazo ki ba message na ngai bosa l'effort bo répondre na yango puisque ya on me te kosala que nazo ba message wana tant to sala émission ya live na ndape ko balancer ngo po bandeko ba profiter bo bi ke tangu to sala ka ba témoignage ezaka mingi pona ko fortifier batu mususu. C'est très important. Témoignage ezaka pona yo moko te ezaka pona batu mususu pourtant bako yo kango ça peut faire que ba comprendre makambo mususu ya nzambe. Je pense que ça est important na souligner loko wana bandeko ba bazo ki ba message on a tindaki par réseaux sociaux par je vais dire par WhatsApp bo ça l'effort bo répondre un message wana na eu quelques réponses na za nango déjà na audio o pa linga ça la vidéo à sali vidéo mais elle est qu'à 2 minutes te puisque na kolikasko na sala émission à la fin de l'année pour nous expliquer makambo oyo selon ngai na côté na ngama kamuna moi na kati année mobimba oyo et ko sala pe ke batu bako kabiso bako la fortifier boza batu bozo ka soni te pour makambo nzambe boza batu basa vraiment na esprit nzambe s'il y a des choses à dire pour nzambe boloba so nzambe asali et l'autre côté pour na bo moina yo wana eza problème na yo mais moi je sais que na loto le ba même de petites choses nzamba sala ka chaque jour tant oza ko la muka tant oza ko tambola tant oza ko musala oza ko zonga c'est ce que Dieu fait na kati ya coulisse sans que yo yeba. C'est important bo comprendre makambo na bandeli donc passage ya Ephésiens chapitre 5 verset 20 lobi
Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Yeshua. Ce qui doit rendre, n'est-ce pas, grâce à Nzambe, continuellement, et là, qu'on y a toko sala. Et là, qu'on y a toko loba. Et ça toujours en relation avec ce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut, ou bien, et là, qu'on peut Nzambe, réellement, le kumute, qu'on peut ça et sengona motema. Donc, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et là, qu'on va kenna Nzambe, azana et sengo, biso toza makasi spirituellement, physiquement, financièrement, et puis aussi, pourquoi pas intellectuellement. Et c'est important pour comprendre ma cambo. La reconnaissance, c'est le ko nzambe, aza ko senga o lelo ndeko zolandangai, tobo chite malem, tobo ki moke na suka malembe, nzamba a besoin aux la reconnaissance nae, aux la reconnaissante nae, na makambo nyo swali ko sa na bo moy na yo. Ko la muto taza ko zela, azla ba grande chose na misu ya batu. Nde abana komona ke nzamba za kosala nzamba sala quand même na kati ya makambo mike ozomona mike meza minene pona bato oyo basana besoin ngo na pese exemple ya muto azangi makolo na pese exemple ya muto azangi misu akoma kolula na misu oyo donc ya mabe pourquoi puisque amoni réellement importance ya misu ndenge moko pe mutu oyo azo vivre na kati hôpital ba cheb na kati ba bonbon asoka moni bi akoko mona mutu azo pema boye ako banda ko lula mutu wana pas même ata même azo mona elongi na ite pourquoi puisque mutu azo pema normal aza koloba normal sans que ba ba sonde sans que ba ba bonbon et ali réellement lo kamunene na mutu azangi lo ka bongo. C'est important de comprendre que ce qui nous embête, c'est que bongi te bombango ponayo et bongi olo bango li banda, ça aussi une forme de reconnaissance. Totangi sous nakata Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Awa action de grâce to bandeli ezambongote. Action de grâce, c'est cause à la loyembo na yo. Action de grâce, c'est cause à la paix que nous, aux 8 ans réellement, il y a consécration pour n'enzambe na yo, jour wala mobimba. Action de grâce, c'est cause à la paix que nous, zoyemba, yembane na ote koloba, que nous, liboso, mutumo, komi baleto misatu. Action de grâce, c'est cause à la paix que nous, auquel libanda, komi kouede, bato, basana besoin, il y a aide na yo. C'est ça, et le photo ye. Ça dit, nanyon so oko mona, kobanga no loko mote. Bakosa yo te, bapesa yo une fausse prophétie te, bapesa yo, n'est-ce pas, makambu ya lokuta te ke non ndeko ndenge za boye nzambe ako azako kozana besoin opesa ye loko moko ya mutuya opesa ye mbongo po 2021 ezala bien ndeko soko sali beloko wana soko pesi mbongo po muta lobi na yo c'est comme si on mi pese pas diable. Pourquoi? C'est que tu n'as pas encore saisi. Bon comprendre makambo yo. Na kati ya loi ezalaki boye soko sali loi moko otiki 9 donc ezalo kola non plutôt so sali ba loi 9 otiki moko nyonso na ekwei. Il y a un important de comprendre que Nzambe a grâce. La Bible nous dit que Moïse a écrit la loi, mais Yeshua a écrit la grâce. Il y a un important de comprendre que Namuke Otozanango, Namuke Otosalaka, Nzambe a fortifié biso. Nzambe a besoin de bon na hôtel la bandeli, a besoin kitoko na hôtel, Nzambe a besoin de motema na yo, a besoin de temps na yo. C'est-à-dire na temps na sa ko pesa message oyo, Nzambe a besoin nango puisque Nzambe a ko agir kana kati ya mutu. Mais so na komi ko bisao que non pour 2021 ezala rassuré pesa mbongo c'est que na komi kokosa yo ce qui yo po mitiki o mikosi c'est que tu n'as pas encore connu la vérité. Alors celui qui a connu Christ ne peut plus être dans le mensonge. Celui qui a connu la vérité ba komi kokosa Yesu jamais. Nzambe asala bino grâce to komi vraiment la souka dans natanga passage à souka na Colossiens chapitre 2 verset 7 et lobiboé étant enraciné et fondé en Christ et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Tous à la bateau tous enraciné na kati ya kolo enraciné linko bakeno to kundi na mesisa na kati ya nkolo. Obomona ke mutu moko ta ko ya susu pona ko boto la biso n'est-ce pas eloko Nzambe asaki na kata bomwe na biso na kumisi Nzambe na onyons tu auté kolanda biso vraiment Nzambe azo lokumu to salaki émission ko na biso live na suka s'il y a des questions bokozanga pete ko tu na biso ba numéro ezana comme d'habitude et puis mutu nyons tu oyo azana besoin n'est-ce pas ya kokota en contact na biso ndeka to lobaka ba numéro pezawana bobo sana te pona annonce na lobaki ba to ba message na tindaki
bamisusu batindenga ba réponse par audio on a basali yango te bosala effort ya kotinda yango pour participer na kati elanga oyo puisque ce que Dieu a fait pour toi ce qui au lobby on a batu mususu ça va donner réellement le courage à d'autres aussi de témoigner kolo apambola bino tokomimbala sima na émission mususu n'est-ce pas il y a bosolo na bonzambe dans les avertis shalom.